Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Merci pour vos ébèles, vos sabbats, téléviseurs, on a bino pour la colanda, folinga la journal. Il y a peu pour la peuple tout font la journal pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a Yamba qui peut être responsable, il y a Monusco et Longo Basala qui évaluation après prolongation, il y a mandat, il y a Monusco pour une année. Jadine Malemba petit binoba détail. Après plusieurs années, il y a partenariat entre RDC et MONUSCO, Tango et Koki pour la réévaluation, il y a partenariat stratégique Oyo. Conseil de sécurité, Baouti ko renouvelé pour un mandat il y a une année. Boui mandat ya MONUSCO conformément à souhait ya République démocratique du Congo. Partenariat Oyo et Sengela qui est à la réévaluer pour na ko aboutir na souka ya l'élection na décembre 2023. Natina wana réunion RDC MONUSCO ezala qui prévu quelques mois pour na koye bandenge nini makambo ezali kotambola na autorité ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba échange Oyo et portaki na Oyo etali ba condition ya collaboration tripartite FARDC MONUSCO pe force régionale ya communauté ya Afrique de l'Est pour na ko concrétiser ba résolution ya mini sommet ya Luanda ya le 23 novembre 2022 Oyo ezali koloba que cesser le fait retrait désarmement ya pays cantonnement ya ba élément ya ba groupe terroriste ya ba M23 supplétif ya Rwanda na guerre ya agression Oyo ezali injuste RDC azali ko subir na territoire na ye. Petit Kaka, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la commission qui a participé qui n'a obsèque la caporal connu qui week-end et qui n'a hôpital du cinquantenaire ils qui pour occasion pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à rendre hommage Yasuka na caporal oyo azala qui bon combattant la deuxième guerre mondiale héritier opinion ma possible pas détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu hommage et paye à caporal Kouniou Kungoma Albert vendredi 6 janvier 2023 na mort à l'hôpital ya cinquantenaire na Kinshasa et à Koufaki depuis le 25 novembre 2022 na âge ya 100 ans. À Botama le 8 novembre 1922, caporal Kounioukou, ancien combattant de la deuxième guerre mondiale 40-45, y a Zwaki ba hommage officiel vraiment n'esplanade ya mort de l'hôpital ya cinquantenaire devant président de la République, commandant suprême de la force armée, puis la police nationale congolaise, puis la service national. Boye motomonene ponamboka et sengeli kopé sa reconnaissance ndengi balobaka. Caporal Albert Kounioukou Ngoma a servi qui ba forces armées de la République démocratique du Congo à l'époque force publique depuis époque coloniale tina indépendance de 1940 à 1960. Oueyango et Pesaki reconnaissance mondiale par le fait que a servi na bannière ya Belgique pays ya Congo belge na armée ya coalition pour na kosilisa deuxième guerre mondiale pe kopesa échec na régime ya nazi. Premier ministre Jean-Michel Samba a participé à ce week-end de l'équipe la messe d'action de grâce en église catholique Notre-Dame du Congo. Les actes organisés pour commémorer l'esprit de sainteté pape émérite Benoît XVI et pas y a Tata Nzambe Nadine son reportage.
Mes Oyo et connaîtra qui absence ya cardinal Fridolin Ambongo, pe célébration et charismatique et zalaki officiel et pas annonce apostolique Monseigneur et Torre Belestrero boye bake cardinal Fridolin Ambongo azalaki te asiranda kibongo na Rome pour na ko participer na ba obsèque ya Benoît XVI bosengeli koyeba ke officiant du jour ezalaki bongo et Toro Belestrero oyo na omelina ye alobelaki biographie ya défunt le pape émérite Benoît XVI epai wapi atalisi ndenge bomoine mobimba alingaki Jésus-Christ pe asalelaki ye osengeli koyeba ke messe oyo ekonetraki participation ya président ya Sénat président ya Assemblée nationale ba autorité de l'État ya ndenge na ndenge pe fervent fidèle catholique mwana mama Maria ya Tongo ezali bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge bango nyonso basangana kiloko la moto moko kobondela po Nzambe ayamba molimo ya le pape émérite Benoît XVI na kimia nyonso. Ministre de la Justice, il y a droits humains, pays hydrocarbures et longo na énergie. Il y a province Haute-Tuele, Martin Alendro. Il y a annoncé qui week-end de l'équipe ici reconstruction. Il y a prison. Nadine Assona, reportage. Patron ya justice ya droit humain pe hydrocarbure na énergie ya province ya Haute-Tuele mwana mboka Martin Aladro commandé à Sikivaki question mon côté concernant gestion ya 4 portefeuilles oyo depuis banomaye oyo esali déjà une année ezabongo ministère provincial ya justice ya droits humains ya hydrocarbure pe ya énergie et pa yoapi ministre Azako se féliciter na collaboration qui toque entre gouvernement ya Christophe Baseane Nanga bakisela que l'homme fort na activiste ya droit de l'homme ava annoncer ba grande décision oyo eko urbaniser moi moke ba vie en prison. A été battu à la cause coloniale, notamment prison de Ouattara qui n'est même pas actuellement une prison, c'est un dépôt qu'on est en train de diviser les régiments du gouvernement provincial et à pied d'œuvre pour la mise en place des prisons, des maisons de détention à standard international. Ba secteur ya hydrocarbures ezako constitué ya ngomoko priorité pour na ba autorité na oyo ezako concerné transport ya carburant na mise en œuvre ya barème tarifaire na gestion ya ba station service oyo etali ba faible investissement ya énergie publique na secteur ya énergie. Ministre atali sindenge baza na ba projet ebele baza kosala ba étude pour na kotonga barrage hydroélectrique na centrale solaire na Dumbe na nzinga ya Isiro nyonso wana pona et servir population bosimba ke ministre provincial ya justice aza cadre na IDPS parti présidentiel aza peu notable na territoire ya Faradje. Maître Roli Chibangu, numéro 1 et association de bien-être social ABC Namokuse, à Kendaki Kosanrole week-end et le Simana et Nadina Son. Maître Roli Chibangu, numéro 1 ya association pour le bien-être social ABES Namokuse à Kokisaki devoir civique na week-end eleki et pa yuapi à Sanrolaki na Saint-Christophe kuna na cité des anciens combattants na commune Yangaliema. Maître Roli Chibangu lokola mutu ya batu azalaki accompagné na foule moko ya matata kaka ndenge bozali komona balingaki kotika yeye moko te ba accompagnaki ye tina centre na sima ya quelques formalités et pas ya ba agent ya seni. Maître Roli azwaki carte d'électeur na ye kitoko oyo e commissaire électeur pona 2023 azanga kite kosenga pena population basala lokola ye et citoyen nazwa carte d'électeur et puis na sensibiliser bandeko na ngai nyonso tozwa carte d'électeur pour que epesa biso droit na vote na maponomio eza koya et permettre biso
tout ça la renouvellement à classe politique, tout sa chance na ba jeune va diriger Mboka pour que Mboka na biso et kende liboso. Maître Roli Chibangu a profité qui pe na occasion pour na kosolola na babas na ye ya Sangamamba pe bisika na bisika kuna a sensibiliser ki bango na likambo etali enrôlement pe ayoka ki ba doléance na bango par rapport ya makambo ya ndenge na ndenge nde na suka Maître Roli Chibangu alobela ki bokutani na babas na ye. Bes biso ako tozali prêt pour la élection. Donc il faut tout sensibiliser ba membre na biso pour que ba kende ozo ba carte d'électeur. Yami balé zalaki koyoka ba problème nini population bazana ngo koto oyo biso tondimi pour apporter des solutions, notamment problème Yamaï. Président interfédéral, il y a parti autre vision du Congo AVC Namukuse, Mwanamboka, honorable Neron Bungu à Salaki Réunion à prise de contact et Longo Naba, membre topé cadre Nyotso AVC Kinshasa. Reportage. Prise à contact entre nouveau président interfédéral et à parti autre vision du Congo. Pour la ville ya Kinshasa, honorable Neron Bungu Naba au cadre cadre ya AVC Kinshasa. Occasion pour l'interfédéral, il y a parti cher, il y a son excellence Didier Bidimbu a invité les sous pour Nambala Oyo, ba membre de la formation politique Oyo, ba s'enrôler massivement pour se préparer pour na élire président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême ya République démocratique du Congo na ba élection o ekosalema na 2023 pe lisusu bazwa ba voix ebele to pe ba siège ebele tant à niveau de la députation nationale pe na niveau provincial. Pour na kokoma wana Neron Bungu asengi na ba responsable ya juridiction oyo ba s'organiser na ba niveau ya ba base asengi na bango sensibilisation pe mobilisation ezala bongo makasi. Président ya interfédéral ya AVC Kinshasa alobi ke parcellement côté ekoki kozanga moto ya AVC na réunion oyo ba membre nyos oyo ya parti ya union sacrée bazalaki wana ba saluer makasi initiative ya honorable Neron Bungu na ndenge abengisi bango na réunion ya prise de contact. Tozalaki na réunion na président interfédéral na biso camarade Neron Bungu pona ko benga ba membre pe ba cadre na biso na conscience na prise de conscience poete tozali na bitumba tozali na élection o ezali kozela biso na 2023 mingi en tout cas ya kosangana lisusu na mukolo lelo pour activité monene oyo interfédéral abengisi biso nyonso bayeba kokende kosenrôler po toyeba kopesa mokonzi ya mboka vote et puis topesa poste na ye wana 2023. Merci beaucoup. Na CPI makasi na façon interfédérale à réunir biso lelo vraiment azalaki très bref, azalaki vraiment très expéditif. Alingi tozala na bomoko. Bosimba ke na réunion oyo participation ezalaki mongo ya ba coordonnateur, président fédéraux, ba sectionnaire, cellule ya Ligue de femmes, pe ya ba jeune ya AVC Kinshasa, pe lisusu ba personnalité pe ba leader d'opinion ya parti oyo. Na même occasion, honorable Neron Bungu a promettre na bango mikolo ezali koya ba coordination AVC Kinshasa ba kosala ba réunion ebele to pe ba stratégie na ba responsable oyo po ba accompagner autorité morale ya AVC Didier Bidimbu pe ba soutenir inconditionnellement vision ya président Félix Antoine Tshisekedi. Cérémonie ya remise et reprise ya ata ya Kasangulu et Salemaki week-end leleki kuna na bureau ya territoire ya Kasangulu na présence là il y a le roi Congo Fumu Difi Matino Nadina Sona reportage.
Na nsima ya koremercier elongo na population na ye mobimba ya Ntampa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge alesaki bango le 4 janvier bakisa likolo nango konome moko na bango ezali bongo Monsieur Alain Piana na qualité administrateur assistant ya Kasangulu de Sa Majesté Fumudi Fimantinu Bols, le grand chef coutumier Congo, président ya Konatese RDC Afrique, a assisté qui na remise et reprise oyo kitoko elongo na population na ye namba grand chef coutumier autochtone ya Kasangulu. Cérémonie e bandakate e bandi nyonso elekaki kitoko na elengi pe na kimia nyonso kaka ndenge bozali komona toujours na présence na ye moko le roi Congo Fumudi Fimantinu Bols. Kokaka liboko tangu territoire alobi kengai moko na kopesa maboko na population na kopesa maboko na service ya sécurité ko basalisa ngo tokokisa demande à chef de l'État elobi nyonso acha mipesi toliye biso tolobi kokonde nyonso kosala kobosana te mabele na mabele kaka nde fongola nzela. C'est à Zongisi ba vol ya sika na destination Kinshasa mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino ba vol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays. Eric Travel elongo na mwana mboka Eric Mwamba baza kosunga ba Congolais na makambo etali ba démarche na mango ya voyage mikolo oyo offre $1000 pour na ozo visa Schengen. Reportage. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa Schengen. Sa confiance ya sur agence Eric Travel droit ngara binde na pisaki. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique, eza mobimba na France, eza mobimba na Italie, na Schengen mobimba. Avec $1000 au petit biso confiance yo ko tambo lokola rabi noto ekomi une réalité. Bombo sanate yo ozapena penser kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, ozana posa ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te agence Eric ezawana eratakate sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete mosika te na INPP yo ozana Tiangu boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta bana ya funa na diagonale ya commissariat ya police côté ya Rekingabwa ebongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezomema bino likolo bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Nous allons communiquer à prof Dan Kumba Wolanda lecture na yango.
Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosenrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana Professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a ko remporter concours Dr Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagner bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerner kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours. Professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Société Détective Congo batie na marché te vers Congo Malakik. Produit kitoko eza kosilisa bokono ya malaria mikolo pe bana bakoki komela yango. Stéphane Skande, Michael Wistoto. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika Société Diététique Congo ememeli bino te vers Congo Malakik te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai te vers Congo Malakik eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre te vers Congo Malakik na bate misusu etikali différence yena po te vers Congo Malakik eza na zamba ya baavantage pe ba bien fait ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te. Simba te vers Congo Malakik ezali complément alimentaire, donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments. Te vers Congo Malakik eza kosilisa malaria eza kobeta yango dada ata balobi o malaria na yo ekomiti na 5+ ekotiti na misisa. Te vers Congo Malakik esilisaka yango jeté une fois avec action ngingantung soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire te vers Congo Malakik eza ata na effet secondaire moko te okoki komélanger yango na miliki ezala chocolat ekosala eloko te pe kosilisa bokasi nango soko moke te kopanda na mwana ya 6 mois veut dire nourrisson akoki komela yango tina mwasi oyo pe aza na zemi akoki na ye komela yango po eza na effet secondaire moko te selon ba recherche ya ba expert ya SDK ezali préventif pe curatif. Otuningo kozwa te vers Congo Malakik wapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida, na Gambela, Selembao, Delvo, Upen, Matete, Pascal, Massina Petro Congo, Marché à Liberté, Lemba, Marché Hindu, pe na marché à Bekatef, tope okei na Société Diététique Congo, oezomi na avenue Victoire numéro A41, quartier Matonge, référence La Grâce, Baby Biplay, na commune ya Kalamu. Yoka, soki oza na posa ya kosomba kasi mwe ya kosala déplacement eza te komitungisa na yo kutu te po basalaka pe livraison à domicile. To obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125. Ah, te vers Congo Malakik osilisi histoire ya malaria ezwi kisambeti kamata.
ozalaki ebele mpona kolanda efoni nga la journal ya pe mpona pe bosepelaki nango mpesa merci na Igor Tingi azalaki na nsima ya kamera, Nadine Asso na Jadine Malembe bazalaki na rédaction ya journal oyo, supervision ya héritier Mapindemi, coordination ya Stéphanas Kande, Christian Kengebeni azalaki na montage. Ngala bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.